Voilà, bienvenue sur Bolokoko Officiel. Merci à tous nos abonnés. Merci Nabaïba s'abonner. Merci Baïba. Vous continuez à benga, commenter, à aimer ma vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons la apambo la bino. Il y a trop paix à mingi. Merci à tous les abakuko. Oyo bolinga kadorkas Bolokoko babakouk na lela bino. Il y a trop abakuko fidèle au poste et les que vidéo. Donc bino vous arayanga. Nalobela mams te donc boyebi ke o eza chaîne na bino, il faut toujours vous avoir présent. Je vous aime, que mon Dieu vous bénisse. Voilà, actualité neza komema biso, eza kolobela biso ke to sala musala comme il faut. To lobela bi moi kala bomona bolba Dorcas to ko kala okenda pio nazala nga makambu kaka. Voilà, la ligne vino y a trop. Merci Nabayo Bazako Benganga en privé pour m'encourager. Na problème oyo. Et na otiko le kalango. En tout cas, ba o bayebi ba o bayebi te. Et ça problème te koleza na roya roloba. Na ligne vino y a trop. Merci na bino nyonso bozala ki ebele et robenganga ko lobo esengeli roloba. Na ligne bino mingi. Voilà. Na bengi bato mayele bozo bakiti bovanda bato ba comprendre marambo facilement hein les vrais binoni na bengi bino to solo la affaire oyo ya Martini Mosantu na Bijou la reine na papa Eric na bengi bino boya to solo lango très bien. Et voilà, Bissotou Hebi Martini Mosantu, c'est une fille calme, une fille qui ne parle pas, une fille sans polémique, et mambo polémique. En tout cas, Zala Nangote, Bissotou Hebi Martini Mosantu, Toyebi a fille a créé la rapé batou ba problème té. En tout cas, depuis Toyebaye, Aza Moutou a créé la batou ba problème té. À côté, il y a photo Moussou Bomoun, papa Eric, Mobali et maman Bijou la reine, Naté Bangoana. Je crois que boyebi rage autres un problème oyo ezali entre Martini Mosantu et Bijou la reine. Voilà, en fait problème ezate mais il y a une comédienne moko boya mwasi oyo abimisi likambo oyo a soulevé point oyo a étalé vérité oyo ezalaka kala na ba année 2014. Aïe, sous Kobimisa, en année 2021, à fin de l'année. Martini Mosantu, oh, bah, tu vas quoi acquiser les lots, bah, tu vas n'importe quoi sur lui, Koloba qui est à Yibi, mon bal à Bijou la reine, à Zoluka détruire les balles à Bijou la reine, elle est innocente, n'a problème, oh, matricule 0. On a gagné mon nom, bambino. Martini Mosantu, Azaba Fio, Teto ebité, Toyebi bato ba théâtre. Toyebi ke fio a théâtre oyo azara problématique oyo azara boy oyo bomara baninga oyo abwakela baninga bambasu oyo azala lesbienne toyebi ba fio wana mais comme Mona Martini Mosantu boye elle est différente avec beaucoup de filles à théâtre. Nabi ke bolo ba non parce que bazaki na SB en côté l'été so boye si Mosantu d'orchestre boloko ko yebi sabino Nabi Mosantu na bandal. Skabiso do koleli parce que nabi Mosantu. Déjà rokola na nabi za fille a problème té. Fille a rancune pété. Déjà rokola Mosantu. Ah na yo zo par ya mama Bijou té par Mosantu tété. Bolandanga très bien. Na ok nabi no malembe. Moto yo ko soulever point. Il y a eloko eleka depuis 2014 s'il vous plaît bolandanga bien 2014. Au Yorobimisango, na fin de l'année, il y a 2021. En tout cas, et dérangé nga, ndenobi fona loba. Martini Mosantu, azaba bajar ba fio te ba créer là ba tout ba problème. Azaba bajar ba fio te ba créer ba polémique. Non. En tout cas, on a biso tout ebi kete Mosantu azate. Relation ya papa Eric na Mosantu. Et la relation il y a 2014. S'il vous plaît, bolandanga bien. Relation il y a 2014. Oyo Mosantu, azalaki na papa Eric. Peut-être à cette époque-là, Kolanda Mosantu très bien. Papa Eric nano alingana ki na maman Bijou te. S'il vous plaît, bolandanga bien. Nanu balingana kite. Na maman Bijou.
toke kuna ma débat que non ya mosantu alinga papa Eric kazanga na mbongo ou pas te tu as besoin on a te toke kana loko eza auto éclaircir ba tout vérité n'époque wana nanu mosantu alinga na papa Eric ayeba bijou la reine peut-être avoir ba bijou la reine actrice comédienne jouaka tout mais bazala ki na relation amoureuse te Mouto papa Eric azaki ni en relation amoureuse c'était mosantu eza relation et que ça que efimbi papa Eric abendani mosantu pe abendani bavani mutu na part na ye donc papa Eric abendani mosantu pe abendani non le baby le moyen très capital le bobo kaboka ngango penza batu bo landanga like d'abord vidéo papa Eric abendani mosantu pe abendani depuis 2014 bah 2015 à 16 relation avec katanaki c'est là qu'à partir de là papa Eric a qui s'engager na bijou la reine kokene be papa Eric a qui s'engager na bijou la reine et là mosantu te mosantu peut continuer vie na ye na chemin na ye atala pe simate que nena boyi papa Eric na que no vérifier aromo bimana te atala pété et la pays était à continuer à chemin na yafno yazo sala lelo papa Eric a oumelina bijou la reine basali plus de 5 ans après séparation na ena mosantu l'année 2021 il s'est décidé ya ko honorer bijou la reine ya mosantu sikoyo nini na kati yo bozo kombo ya mwana mwasi batu bo appliquer yango s'il vous plaît bolanda très bien ba diaspora ya mosantu nini na kati kombo ya mosantu yeko luka nini na affaire ya bijou la reine ya mariage ya bijou la reine baloba ce qui est passé c'est déjà passé to enterré c'est-à-dire que bolingo papa Eric azara nango kala na mosantu na année 2014 to enterra yango siko to vivre époque ya bijou la reine na papa Eric yo comédienne oya mwasi ozi courage ya ko benga ko bimisa vérité oyo c'est quoi mutema mabe yondo sepeli na mariage ya bijou la reine te yondo za contre mariage ya bijou la reine non mosantu yondo moni c'est ce que nga bijou la reine directement na comprendre que yondo za combat ya liboso telema na vie na nga o combattra nga na bala te directement à comprendre comédienne wana comprendre ye ba comédienne je sais pas pourquoi bolingara ko nuire ba ninga na bino moko bosara na bango art moko o bosara na bango musamo bo o lukozo o nuire muninga o lelisa ye muto yone bo musala mo parce que muninga bali oboti jalousie na mutema ya mosantu nini na kati ya mariage ya bijou la reine na papa Eric ya mosantu nini po eteli mosantu te eloko sali ndeko nanga mwasi wana oza mutema mabe yo yebiti ke mosantu paza na mobali na ye peut-être pe mobali na ko compter ko bala ye siko eloko aboy er yo zo bimisango et puis boye nango na télévision bo diffuser yango s'il vous plaît ya ki mutema mabe ozo bebisa d'abord réputation ya mosantu ozo ko salir mosantu même pas belle famille na ye pour te rôle bateke mosantu ninga zana ata na fiancé moko to chéri moko asirte c'est faux ana ye ndeko nanga mwasi ya comédienne eloko yo sali ya ko bimisa vérité oyo to likambo e bombana depuis 2014 oye nango tina 2021 à fin de l'année ezaki mutema mabe yondo za combat ya liboso ya vie ya bijou la reine ce que bijou oluka bato ba combattre pour na mariage yo za combat liboso na tie photo je crois na tie photo no lobby yondo za combat liboso bimisa mosantu ce qui yona bijou la reine bozo na ba antécédent s'il vous plaît yo moko sala makambu na yo mais bimisa mosantu parce que Martini mosantu elle est innocente na niveau 0 relation eza ekala na minute ya sala chemin na ye azana mobali na ye o considérer ka ye mobali na vanda na télévision ayo ka ba bêtise oyo si je sais pas boluka bo sala bat na vie na bango nini
Oyo ko baby sa réputation muninga ko salir ye. Muninga va déjà un engagement na ye. Bijou elle est déjà mariée, oui, papa Eric a accepté ko bala ye. Na façon na nyonso ya coûter Bijou. Parce que mon sang de nom babali était. Et on la télévision pour soulever point ya boye, s'il vous plaît, ya moi si. Et là on a créé na couple ya mon sang de nom mobali na ye, na fiancé na ye peut-être. Pourquoi Borosa a muté ma bêtine à niveau yo? Yo mo on est sur CP na libala Bijou te, ce qui peut-être papa Eric a lingara yo. Hier on a bisa parce que papa Eric a lingara ngazara mobali tout la lingara Bijou a balate. Mais quand il y a été aux hommes, moi c'est tout mon sang tout opé ça y est charge moi quoi même. Mon sang toi banda Bijou te. Pour banda to ebi que yo bimane nga pe na bimana ye. Est-ce qu'on a gagné yo tikalité bango basala ngote. Bijou mon sang toi linga avant, ba ko kabwana, at penser répéter que un jour peut-être papa Eric a linga Bijou. Et on sait que papa Eric a coûté na Bijou la reine a fait peli a lingi ya balié. Ce qu'on a bané nyonso oyo mo sang oyo nani papa Eric a vandara na Bijou la reine. Sans biso to yeba. Ozalara wapi obimisa vérité oyo bimisi lelo. Tu étais où ma sœur? Ah. Erga na olobe komi o nini. E aki mutema mabe. Bobongisa ba comportement na bino. Bobongisa omoni mo santo soka zalaki yo mto obimisi el kambo. So mo santo zalaka yo. Mais et sur le cas de la télévision vandi bando combattre Bijou la de Bijou awa mobile na nini. On salango. Mon santo tellement qu'elle est bien éduquée, c'est que maman est alingati, je suis innocente. Relation c'est si la canala tina ngote. Non moni moi moi ça va te garder silence. Et t'as battu combien bobengaï? Combien bobenga batu nae? A boy ko répondre à boy parce que etali était. So ba lobelango ezalaki alobi ango po ayoki zuwa azana besoin mobile zongeli yango moni pe a boy na ye. Totika maman Bijou a safuré libala na ye. Le temps passé ne revient plus. Oh, c'est important, tous dans le présent, Bijou la reine ba bengi madame Bamba, c'est tout. Bijou la reine ba bengi moi si Eric, c'est tout. Bijou la reine ko dondo na biloko tout ya Eric. Oh, ezali to pesa bango bonne chance, ba continuer libala na bango, nzamba pambola bango ba bota bana, ba sa mambo esengeli ba sa na vie. Mais non que tu na ba biloko mo ezanga tina na télévision. Quand on diffuse des informations, ils banane bêtises. Tout le monde a moi c'est tout mon sang tout oh il peut peut-être avoir un projet de mariage naïe bientôt. Ce que tout le monde s'il vous plaît banderunanga. Relation en 2014. Combien d'années s'il vous plaît? Tout compte répéter combien d'années? Peut-être comme en 2021. Ce qui est 7 ans passés. Allez, le go yo la moussa. Makambo, wa mouté, ma bébé. Olingi même bijou, olingi même mobile bijou, olingi pe moussa tout. Merci.